Ah oui, bonjour très chers amis internautes. Je crois que vous êtes nombreux afin de nous suivre. Ah bien, c'est votre humble serviteur merveille Koueditouka Maestro de la presse congolaise. Je suis très heureux de vous présenter cette émission car je sais que vous êtes nombreux et derrière la caméra, je ne peux pas continuer cette émission sans avoir lui remercier celui qui assure cette émission. C'est Ado le Pro, Balobi le professionnel Ado le Pro. C'est lui qui assure cette mission et sans avoir remercié mon boss André Ngambo, c'est sous son patronage que moi je réalise cette émission noir et blanc. Hein? Là je vous demanderai de s'abonner massivement à notre chaîne Eza Makambo TV Balobi, Eza Makambo TV, Yoka comme chaîne Eza Makambo TV. Donc ici nous sommes là pour faire l'essentiel, tout ça pour lancer professionnellement pour vous qui nous suivent et pour vous les fidèles de notre émission Noir et Blanc. Je vous demanderai de s'abonner massivement. Abonnez-vous. Quand je présente cette émission, je suis sûr et certain que le vieux Eric le Destin, prêtre Azamonko, il est en train de nous suivre. Pourquoi pas Lourd la Suprême Mama Solution, elle est en train de nous suivre. Le vieux Ndoudi, le nouveau riche, le vieux Patrick Ndendaki, bonne fête Nabino, c'est tout Boza Kolanda. Voilà la monnaie déjà, hein, Balobi, Dorcas, Omari, elle est en train de me suivre avec sa copine Déborah, elles sont en train de me suivre et sans oublier Janobamba Pomme de main et pourquoi pas hein, celui qu'on appelle Adafak Joe le méga boss. Je vous signale que je vais réaliser cette émission avec Andy Hamburger. Hein, Andy Hamburger, l'un des soldats de Pomba, il y a Nuance, hein, c'est lui qui est au sein du groupe Nuance Musique de Pomba. C'est avec lui que nous allons réaliser cette émission. Émission, c'est pourquoi je vous demanderai de rester branché du début jusqu'à la fin. La décidé n'a que c'est la question moi tout n'est pas questionnaire alors on a vu que émission ils a la peine moto là je vais demander déjà à mon réalisateur hein, Morey à fond la biso déjà en plan d'ensemble hein, pour qu'il a présenté na balandia émission Noir et Blanc. Andy Hamburger il est là tout près de moi na et c'est ngogno surtout non tout n'est pas. Bonsoir Andy Hamburger. Bonsoir merveille Wabi journaliste à Makambo yo zarande Makambo quoi yo ebit ouais na ebiko na ebi ah na yebi vraiment talaka yo talaka ngai sur la mitso monde entier ba tala biso parce que fidèle il y a émission Noir et Blanc basé belé na mitso ba boso ba TV ba olanda biso na bi été koki ozanga ba monter ba première montée d'abord ou ko s'adresser na bango et ça là ba plaisir quoi ouais na pesika ba fidèle na biso ya émission Noir et Blanc ba meilleure vie hein ba bonne année donc nzamba batela bango quoi pour le legi nzambe zate pour y battre la mission de toi en forme et boende to ça l'émission c'est lui le maître de tout quoi on a plus mon ba nyo sera rana loba quoi ya malamu vraiment nyo sera malamu alors Andy Hamburger nous font l'émission dans question si c'est à refaire ba 5 pena que non ba le faut ba bande la marambo ba bande la nyo so ba bande la mokili ba bande la tout Andy Hamburger au revo ça aux alanan au salanini na ngana za mission parce que nalinga boulot nanga au moins trop nalinga ma musala nanga vraiment trop parce que si mutunyo soka na mokili bo ayaka de na musala na nzamba chakati na ba don makambu tout donc on a ça manzambe a tiganga za mission akomsanga patron te nini te pour ba mission ba patron pe bazada na za mission aux arabes nous c'est que Andy Hamburger pena yo au reva na te ko va na le pena na bureau boy le wala ba albe de chou boss degré zéro tenga reva na bongo te nga reva na musique musique ga ilo nga na reva parce que eza musalo nga linga c'est ça ilo nga na reva ya ngwana ce qui est important pesa makambo Andy Hamburger ne ka ba tala biso pesa makambo ça la biso plaisir surtout balani na biso ba comprendre déjà ba ligne to ke non ba da vision ba na vision ya muto to sane makambo Andy Hamburger au bandeta moi niveau likolo et puis yo kita na biso ça la bien niveau nini niveau on te tombe na beta da sur le niveau c'est que tout moi da ba ve da kumu da Christian que j'ai sali à passant tout moi déjà ba hein ba ve na biso ba montana kamenga déjà donc to kita ti porte ba mu pas na vision na Dogumuda matina wewa eliseli kunana biso shawale nkole wewa ogotena zano bibi masine apo to yesu mama na belaka wana sikuna boka kyangu na loko ya fina nga montana donc c'est ça maman na belaka maman na belaka eza eloko moko ya fina biso juna mbe nga na interpréter kango
na nzembo ya fina biso Montana ya ndolo nzembo moi ki mboka bo donc kalapé donc c'est ça alors bébé Naomi bébé nanga Naomi yo ale nao hey nao ale chéri zonga nazozela yo mama zonga lelelele nazozela o bébé nanga Naomi yo Andi hamburger na moi de jigre o pese la makambo na ebi ke na minute oyo baza ebele ba olanda biso bazela ba question neta ba jar oyo andi hamburger actualité na biso ezali single ba otiko bwaka bakala mingi eza na nini single eza hors série place ba oki ba parlant là on prend ba parlant là la place ba oki ba logique donc single eza hors série mais ce qui me base c'est la stabilité base la vraiment stable parce que stabilité yango nezo mema biso na diapason mo likolo yango moni album na bango Simba esote album na bango Simba esote pour stabilité so bimi telaka parlant la ya pamba ilongoli banzembo belé hors série ilongoli ziko banzembo belo mona ka mikemike wana hors série longoli yango mais base la stabilité nde pikola mo ba mbula mo beta makasi ba olela ba ndete pikola parce que stabilité ya bongo là que continue à marcher bandi ko pikola balbon ba te belé ya on doit savoir ba fabrication ça me fait du bien quand je parle avec un musicien laisse-moi dire courageux comme vous tant que ma solo ya ba succès na bandi tout singa maman to kota na ma solo ya émission na biso osala analyse ndenge nini to osala bilan nini na eloko bino bo tsiko bwaka lelo awa otomona ba palana na kati tomona ba logique oyo bandi et puis toko décortiquer per sous générique wana ya oyo bwakeli nini logique ouais biso bilan na biso sera toujours positif à comprendre pour palana partout kende ba dumikolo ba mo embela ba chéri na guitare. Dans ce moment, salut ma belle logo yembeleka na guitare. Donc ça dit que palala pesi biso sous ba contrat tozo Angola, palala tozo kende Gabon, palala ya pamba. Hamburger ça nga plaisir na ba na biso. Tobimi awa to na Huilerie. Tobimi ana Huilerie, to bengi moi 2 personnes. Parce que yo d'abord générique na bino bobwaki yo zali obeti osali introduction pe na yo to bandi makambo yo to fongoli nzembo. To bengi quelques personnes ba boka cri oyo bwaki wana. Te ngo générique nga na bwaki no ebimite. Wana ezaki mutunda bwaka ki alongwa ki nga na bima lo wa figurant na clip. Parce que to beta soumis. Non, je ne sais pas si tu as compris ma question. Ma question est la suivante. Tu as bimi na libanda awa. To sengi 5 personnes. Bobi générique depuis pomba nion soto bwaka. Est-ce que beaucoup bwaka ngata cri moko o eza na kati ya générique wana andi hamburger za la front muto bwaka yango. Ouais. But ba le bien logique ce qui moi muki azo senga mbongo minerval papa ne logique. Hamburger net na orchestre no bozana kiste hein. Eh oga pala la de. Tu na tuni net moto. Na orchestre comme si na orchestre na bino bozala comme si na orchestre na bino bozala kana na moto te. Yo oga ba hymne national te, oga ba renard te. Non, avant la ba question na lobby boy. Avant la question na lobby boy, to beta actualité. Actualité veut dire makambo to mo na lelo. Ce que tu yo beta la ba na biso na beta ma solo ba hymne national. Ba lieu ba renard o beta ba masola ba renard o beta ba masola ba kiti o sentir o même biso o zonga biso longa na kati actualité na wana na pesi kaka trop d'avance pour comprendre que wala ba moto yo ka na pesi bongo pour comprendre que biso to ba ta likolo yango moni lelo palala yo ne bébé nanga yango siko moni que ba comprendre que te pomba da musique Aza musique yango moni parlant la mikolo cartonné boîte ni no keto yo kango. C'est que si je comprends bien bino mosika na ba parlant na ba renard na ba biso faut comprendre biso bimisara trop te. Ce que ça nous anine parce que répondre à la question. Biso to bimisara te. Ba yo ebi bato ba bimisara belé. Premier album na biso zaki. Et oui yebi yo za chroniqueur o bat ba yebi o yebi makamna oloba. Yango moni to bimisa ki album ya liboso ya orchestre. Comprendre ezalaki
nini ezalaki album na biso nini ouverture place oka ba renard ba nini ba en Afrique beta vraiment voilà moto ezalaki toye siko na toyaki suna single na biso kabongo oyoka makambo salaki toye lisusu na single na biso po biso bimisaka trop te toye suna single na biso hors série oyoki pala na makambo sali siko stabilité ezani ouais stabilité za Moutonnier son avis à stabilité, stable. Tu comprends? Donc stabilité est dans ma kambunango. Stabilité des albums, l'orchestre est dans ma kambunango. Plus au gaba, Andy Hamburger, Pessi Makambu, au gaba chef Nabiso Raïs, Pessi Makambu, au gaba Muscador, au gaba Missi Nabiso Pessi Makambu, WhatsApp, Pessi Makambu. Vous comprenez? Yeah, plus au gaba stabilité. Place au ma stable, moins stable, place au moins comme ma stable yango. Alors c'est juste que la stabilité non, stabilité zali, stabilité zanango, ce que tu as stabilité à marambuya, il y a album, ban souba bim sab album te. Ba te belende sab bim sab album te au mona rabangwana. Ba bim saba denzembo, nzembo moko bando orchestre, nzembo moko alors album abimisa. Banda au sala. Yosko zeno. Très chers amis internautes, je vous rappelle que je suis votre humble serviteur merveille Koueditouka maestro de la presse congolaise. Maestro, j'ai bien dit. Donc je suis très heureux de vous présenter cette émission Noir et Blanc Balobi. Noir et Blanc Monto ya danger. Non seulement Andy Hamburger. Je vous rappelle que je suis avec Andy Hamburger dans mon plateau. L'un des animateurs des Nuances Musique de Pomba Nuance. Boyo kaindenge aholoba, aholobebele. Andy Hamburger, tant que le baba boka moko wana oza ko s'adresser nanani parce que nga jusque là on comprendre te. Kasi yo yebi bato ba bossa. Non, nga d'abord nga ça non polémique te nga pe polémique te mais dis-moi tant yo olo baba bloko na pousser nga na ça na tuno ba question mo boy ou peut-être eko léser bato mususu. Ya on a beat. Ba te belé ba sala ba single. Ba bimisa bimisi lelo abimisi lobi abimisi nini. D'ailleurs pas na yego il y a un mois de fois bimisa. Oyebi bato na oloba. Moi oloba ngote pour un respect. Moi tout temps comme pour un respect, je le respecte. Mais oyebi bato oba sala maramboana yango biso ba c'est la stabilité. Stabilité album. Surtout bimisa album na biso ratarate Nuance Pomba moto saranate. Andy Hamburger, tu es conscient que générique au boboakio et binamité. Tu risques qu'il n'y a pas de pour une promotion, exacte, tu as une stratégie des amis. Non, générique et boirami kalaming, tu vas payer ça en temps. Tu vas payer ça en temps. Bayo kango, c'est logique. Recevoir c'est un bon, c'est logique. Moi ça lisait ça c'est un likonda, c'est logique pour copner en moi. Moi non c'est un bon là c'est logique. Le bayo kango vraiment, bayo kabaz à la passion. Bayo kabaz à la passion. On va payer ça en temps. Le qui va bien chef Andy Hamburger a commis chef vrai ou faux? Ouais, président rapé sengada ayemo avant comme chef a bien déjà commandant Massoua. Si vous avez une chance de commis chef de rep, chef d'orchestre na biswaza, na ba tinga chef de rep donc na l'essence on les a discipline, travail, ponctualité, amour ya musala. Yango sang ici ngaraboina prière. C'est ça. Ba bloc on a so mutoza nango yango mona mutoza toujours en avance. Elle a toujours en avance. Ouais. Elle a toujours en avance Andy Hamburger. Alors le lo comme chef. Il y a peu ceux qui non, il y a répétition, il y a peu ceux qui non au fond la solo. Mais Andy Hamburger, il y a au moins travaux na ondine. Est-ce que ça n'engage pas de base le PC là, on PC en pénal longue, pas de base là. Au PC là tout au beau mieux pour la stabilité. Té boulot nanga base de la stabilité. Comprendre base la stabilité ba binga dana boaka ba Newman na boaka da ba Montana ce qu'il faut base la stabilité ce stabilité ba binité merveille comprendre ce ba binité aujourd'hui levé des FAO a déjà parmi nous et puis na monde ba comme da sur na ex patron na yo Montana. Alors aujourd'hui Montana kamenga maskam ezongi pena Andy Hamburger qu'il faut que c'est ok sous moi que ça pouille pavier quand ma solo ezalaka peut-être ma kamoe pesa maintenant et c'est ngake pesa ma panzwana Andy Hamburger na okete na okete yazonga da pas de faute zonga na orchestre de faute azonga comme mission de faute aboma orchestre ndena orchestre te aboma orchestre te ya ba stratégie
quand n'engé ma souris parce qu'il fallait abimisa sous ma n'engé sina mais ngande na oreille que va bon orchestre va zongane pas des fao na pesi ba mot de place ça fait na sommet opéra Montana Kamenga na oka zongane pas des fao ba utobeta ku Angola na des fao bazo ke sous Gabon yo on y va non Montana yo ni Montana ko zongé pas des fao sur le tout na ba yebisa est-ce que la ndanga ba yebi makambu na loba que va zonga pas des fao va zonga pas des fao Farmani Bache chez vice-président. Nani Montana Saloni. Te asalangelo te na lobika vérité. Va salangelo ni. Nana problème na vérité. Wala mta c'est pour batu ba yebinga ba biga ngana ka mta likolo. Ezaki noko ba o kansaka ngalo nga da kombo ekota ba yebinga po ye kombo mutaboka wana ba yebi eti. Père moi mukolo ba yebi eti. Siko ngalo ka ba yebenga kombo. Mvona ngalo ka nezala ya papa mukolo. Père moi mukolo. Ani hamburger. Voir on a yo kawanisa papa mukolo ngakuna so ezaki ya père meto ngato kanisa te kizalaki yo oh ngate ezaki fois père moboye ya longwa siko ngai siko ba bimisa ki ngana take andi hamburger face kota ndo yebi yango mo ba tuna nga yo boka bongo te yo zo mtali kolo yo mta ba brigade na pesife na nga sarba siko sala mamo yo kasi o peut-être ba lignée na o siko ba comprendre kizalaki yo te ba lignée na pesa ah merveille bilengi ya biso mibale kosala pe minene ete mama bilengi ya biso mibale kolakisa peta lote mone ah pomani yase bilengi ya biso mibale kosala pe minene ete bilengi ya biso mibale kosala pe minene ete bilengi ya biso minane mibale kosala pe minene bilengi ya biso mibale kosala pe minene ete mama luge tu yambunwe mwana mama luge tu yambunwe toko ningisa bango vwandile kudia mbote ko kwandile ale mama go simba te moto kala ni materno ko boka na nuance. Bien très chers amis internautes, je vous rappelle que c'est votre émission Noir et Blanc qui est présentée par moi, votre humble serviteur, Merveille Kwedituka, maestro de la presse congolaise. Là, je vois des gens derrière la caméra, Balobi, Ado les pros, Yemtu Azo Kumbela, émission Noir et Blanc. Je vous rappelle que je suis presque à la fin de notre émission Noir et Blanc, donc petit à petit, ok, comme Nasuka, il y a émission Noir et Blanc. Andy Hamburger, Biloko y a stabilité. Et ça nous on peut ça sous belé ale kote sala nanu moninga makemba ya komi na posa ya lala na depo zelaka yango ekota nanu simobimisa ale soki yokutani na pombani ya salongolaka waniko yo bino WhatsApp il bulngota des plics no maboko bank ya bobimisaka des plics cachés qui est là bas si fort ti o na olobati na lo mabe ya pe bobimisaka ba caché ba non ndino bwaka ngo kote selana no moninga makemba ya komi na posa ya lala na depo zelaka yango ekota nanu simobimisa soki yokutani na pombani ya salongolaka waniko. Andy Hamburger, nous sommes presque à la fin de notre émission. Alors programme il y a orchestre Ezalo Lengenini na début tangelenga ba voyage déjà peut-être ils a déjà préparé. Et puis ce qui ça la fait bien, on peut ce programme là moi dernier mot et ça la fait malam. Pourquoi pas salutation peut-être il la banga l'émission et puis na stabilité. Ouais bah tout balingara pomba nuance. Programme déjà donc Tozon à Luanda base de la stabilité, base de la non-stabilité bima le 14 février 2020. Après le 8 mars on a Luanda. Après Luanda Toya toke sous Gabon et pas venir Ben Willy le Gabonais. Donc ba yembeli pala là. Tozon à Gabon donc programme ya bongo puis ba kuta bisoka na siège de répétition. Chez les Limba na Willery wana face à maison Winner tozana lundi mercredi d'abord tout balinga Andy Hamburger studio Silité générique mi baletikali na studio ou a besoin libanga ba contacter na plus 243 ya Willy Moucheni code mondial 84 21 69 543 84 21 69 543 donc na pesi mbote na dikando maboko bank Dikando Maboko Banque patron Herman de Bourgeois.